parce que tango tokolobaka ete nkamba kotombwama po ete Vatican aekita bato mosusu babi kolobaka ndenge wana te otoloba te poani tango nango oyo te solo yango tokobomba yango me ye alobi na ye mpo na Congo longola bango bato mwindu mema bango na mboka elaka pamba te mboka oyo ya Congo na tye yango elepo po ete eyamba bokonzi ya Nzambe na mokili. Bonjour très chers abonnés, bonjour fidèles internautes. Nous revoilà sur ce gigantesque plateau qui réunit Africa Kimbangu Télévision avec Papa Splendeur Dialongana, Mengama Kimbangu Télévision avec Maman Falontima ainsi que Papa Roda Mongo, enquêteur indépendant. Ensemble, comme j'avais dit tout au début, Tozali Elongo en compagnie de notre chercheur indépendant, Papa John Mambo. Ensemble avec vous, Nakatia Mozindo et Masolo, Nabiso, il y a spécial, édition spéciale 6 avril. Yango ana bonjour chers collègues. Papa Splendeur, boniko. Bien maman Timanayo. Angai ki mezali santé ndenge nini tabituka bana. Ouais, santé zali bien. Mbote pena bande kubalandi yo ba Rolanda émission deuxième volume yango ye. Voilà. Yebite na ngambu na bino. En tout cas biso pe ki mezali ko tuna nde Papa Rodin soki na ngambu na yebe ma vimpi mbote mena. Ata oza kobebisa kombo na ngai Papa Robé yo bengaka ngai mingi Papa Rodé ezali kambote eza kaka ngai nazali malamu. Papa Rodin. Vraiment loko ezaka ngai yo mais mongo nde ezaka ngai yo donc wana na bebisité. Te wana bebisité maman. Voilà, merci beaucoup. Na sepeli sur na plateau na biso bande ba kolanda biso ba retrouver biso pour un deuxième numéro. Papa John, mbote na bino. Mbote na yo, mbote na bino, mbote na Pas Splendeur, mbote na Pas Robin. Na bebisité hein. Bebisité papa. Voilà. Et puis mbote pe na ba bazali kolanda biso na ngamba Papa John santé qui mezali. En tout cas, qui meza toza malamu. Voilà. Mera fouza la tiki me fouza la mikolo yi munene fort. Oh te ben. Non mais Nzambe ka azo bongisa. Mais bino pe na moni bo changer tande bokomi. Kasi lelo toyene po to silisa makambo to bandaki. Ah mais obligé. Lobi to zala peka lolenge yo lati. Na komi obanga. Papa John Mambo, c'est normal. Mokana nzambe bi ba o moto ko kotaka makambo na nzambe nzambe ba ko kotaka likambo. Na moto ko kotaka likambo tata akoti ya biso na santé yo santé Papa Splendeur santé nga santé. Vraiment. Qui m'y ezali. Voilà Papa John, tous en sengo et l'on a bandé ko ya ko zonga lisusu na plateau pour un deuxième volume. Ya masolo na biso auto sukaki na tina ya édition spéciale 6 avril Papa John. Solo to tika ki bande ko na posa ya koyeba Papa Kimbangu tangu ya tseboyi mosala epa ya nkolo Yesu azoko pesa ye ayeko se retrouver finalement na Kinshasa esika bande ko sala na employeur na eba soki ndenge nini elekaki na sima est-ce que Papa Kimbangu a continué que ça qui autre chose pour que Papa sala penza na connaissance approfondie sur ende tolo bla édition 6 avril donc nini autre yoko ezwa na mokolo lelo pona boyebi ya mingi na tina ya masolo to suka ki na ndenge totalisa ki bande ko bazaki kolanda biso pona employeur ko futa matepe bongo na bongo. Merci beaucoup, ma Mantima. Merci n'a pas Splendeur, merci n'a pas Robin. Voilà. Pour l'occasion à Sika, au beau PCL Bison. Dès na lobaki tango eleki, c'est que pour lobby comme employeur, c'est-à-dire employeur a qui pour ko futa mande zozala. Photo symbole. Ko futa mande zozala, mais yende azozwa li futi yango te. Pour ça na mutu azoya ko signer ko koma kombo oyo ya ye Kimbangu pe ko signer na esika na ye. Donc moto wana abandaki koya ko signer na place ya Kimbangu. Mundele wana bandaki komona ye. Mundele wana azomona mutu wana azomona Kimbangu. Oh. Mundele wana azo exactement elongi ya mutu mususu e bonga ye ko signer na kombo ya Kimbangu po soki akindengo wana na bandi na ko sosola nanga soki akindengo wana mundele a ko réagir pona ni parce que omoni ya bakuba kaka ngate na kolobango te to bato mosusu te mindele o baye baka tata Kimbangu ba notaka na ye comportement exemplaire, c'est-à-dire comportement ne aka frappant et bandai ko saisir penda attention à bateau même tango aki na bomwana tango azotanga na mission en vula et siko asaki école primaire na ye donc aki azaki soko d'ailleurs même na prison et ali na moto Samson o ya bongola ki aka bandi a bongola ka moto wana kuna eza histoire mo mulai mais moto wana apesaka témoignage à lobby lolenge ya tata Kimbangu même tant toi qui na prison
nesika ya kokangama okokondima te. C'est-à-dire aki moto soko abimi bato nyonso fo bovanda kimia. C'est-à-dire abandé ko frapper bato de regard de manière à ce que c'est-à-dire soko azoleka bino nyonso bovandi kimia botika ina no leka po botala ye. C'est-à-dire moto loko phénomène moto loko la moto extraordinaire na lo bandenge wana. Donc na kuna na Willery du Congo belge na ACB mon continent ya mosala mondele a quoi komona pe ye na bizaeli na ya kitoko kasi yango etungisaki ete yango ebande kotungisa ye po ebande kosala mela boye po mboni na émission to kende temps musumbango ebandi kosala mela soko kaka komi tour na ye koya mutu wana pe ayi donc soko kaka kimbango oyo ya aleki kimbango oyo ayi momoni c'est-à-dire soki kimbango oyo donc kaka tango ya zoya koloba tour na ngai mundele pasolo oh mais na utu futo kasi kote phénomène spirituel na utu futo kasi ko boni yo ko baluka oya ko so sumbong donc c'est que na pona ko yanola na motuya na yo yaki tete moto moko boy songolo ndi azoya ko kuma soko yaki ndenge wana mundele alinga ko repérer mundele ngako oh mais yo akimbango te po ya eba ki de vue voilà ozomona donc azomona nde kimbango mobimba azoya ko se présenter liboso na ye tata kimbango mais nazo chango na histoire ndenge baike babenga c'est-à-dire bazomona nde kimbango ko se présenter devant ye a signer bongo akei bongo tata kimbango soko aye abiete tourna ngabi oh mais yo no utopesa mbongo ka siko donc na souci akomona na ndenge yoke mais moto ya za bizeli malamu ali exemplaire na musala et puis ali moto ya ndenge goigoi te ali moto paresseux te ali moto na musala et nazomo ye mondele ao mona yango bongo sika na likambo ezo salama yepe bandi kotungise yango wana na tango wana toko baninga ne babi koko wala boyete to vanda wa totala moyibi nani tango bango bazo alikanisi wana yepe mondele pe azo alikanisi ete te lelo na ko benge moto aliboso moto ayambo pona s'assurer que solo na pesi ye penza mo solo na ye sika tango ya silisaki wana sika to sukaki abandi ko kanga biro baninga ne babine mais c'est pas normal kasi mondele we okende ba telemi mbangu koya tongo ba mais ofuti yete binga ye mais na futi ofuti yete habité bozela donc bino bo banga ngana moyibi teto bi tete yo amoyibi kasi pesa mbongo na mosali nyoso tu na suka ya sanza foka matambongo na bisa ngai na opesi ete pamba te biso to vandi na esika wana kotala kozela yo ko benga moto moko suka nango to moni te yo opesi ete sikozo kanga biro habite mais ngai na zwaki disposition nyonso tu ya ko benge mutu aliboso akamati mokanda liste de paye akoti na biro adio anga akamati alakisi bango o kombo ya nani ye moka tali kombo na ngai kombo kimbango oyo nani asini nde ye alembi nzoto bandeko pe baaki na ye elongo balembi nzoto donc sika likambo boye ebendi makanisi na ya mondele c'est-à-dire bato ba comprendre yango te na ya bandeko na ye baindo donc bazongi esika bakendaki bavandeli mpona kokonsole ye nde bandi kotune motuna est-ce que wali na likambo te ntango mosusu na mboka kuna otika kokwesa likambo to yokanaki te ntango mosusu na noko to soko na tata bite nga na problème na moto te na bebisi pe kuna te mais eza likambo nini bamosusu balobi tobandi malamu oluko zonga po oyeba peut-être likambo oko ye kuna yango ezotungisa mosala na yo ya liao na ntango wana ye mei tata kimbango akomiso azoyeba tete likambo ebatami esika moko boye me ntango oyo amibendani pene amifandisi mpo amisosolisa ntongo abandi komisosolisa kotala na kati ya bozindo na ye bomoto na ye ye te kasi ayoki nde mongongo elobi na ye eske likambo oyo makambo oyo ekomeli oyo yo sepeli nango eske yo kanisaki na bomoto na yo okoko kima nzambe koyawa na Kinshasa akamati eyano na likambo oyo komaki lokwa lisese akomi tuna
na tango wana donc nkolo Yesu nde ayoki mungongo wana te seke mungongo ya nkolo Yesu nde muta tungisi ngai boye niye ayebisie okozonga na nkamba soko ozongi na nkamba te na kuboma yo nde na tango wana tango avandi amoni ete makambo masili nde akangi bisaka na ye atika bandi koyebisa bandeko na ete ya bandi kozonga boye kaka c'est que moto avandi 3-4 mois bafuti ete baninga bayebi epesi bango souci na motema mabanto penda kosakana te me okozonga boye ndenge nini bamsu babite botika kenda abongisa likambo eza kuna soki ali likambo nini bamsu babite me akoko kende pe boye te bongo likambo ekende kaka boye zela nanu ya bite fona kende est-ce que sosoli likambo ngo abina sosoli me likambo ngo ali nini moya lobango ya lite pamba te lokwa yakise même ata soka loba kiete mongongo mutu ye kotungisa ngai ndani akoko ndima na tangwana nde baninga na mawa bakamati mosolo mbongo basangiseli ye mbongo na mawa basali ye ntintani o tosalaka leo na lingomba basali ntintani wana nde bakamati mbongo wana bapesi ye babi oyo tango mosusu eloko na nzelo kosombela mwasi to kosombela bana po bamona tete yo utaki mobembo okozonga kama boko polele nde na kifunda mwa mbongo wana kamataki ache na kutu sika kamati nzela alongwe na Kinshasa ye wana destination Kamba mais nzela ti akeko bima kote ya poya nde kotambola na nzela ya Lutendele bimi na nzela ya Lutendele akeko bima kuna po akende kokoma na esika ya Kasangulu lokwa chemin de fer basalaka yango na tango wana toali na 1920 donc chemin de fer est allé constamment sous surveillance ya ba militaire ya ba mapinga ba soldat voilà. Bongo ye kende kaka toko baliba bete soko likambo nini koya kaka na maboko ya soldat moko mfumfu soda wana yo tellement wana okay wapi yo okay obindeki ba soda ba yo civil okay wapi tenga na uti na limoto mosala na uti na Kinshasa yo okay wapi tenga na kena na kokende na mboka na nkamba yo vanda hakuna makamni na kutu na yo wana lakisa te o ezali atala boye po na bosani na mbongo wana nde asombaki nzombo oyo asombaki ya kokauka po amemela famille bongo funfu ye kamata nzombo wana botola nzombo wana bite nzombo na sombi yango te leka nzela leka soko lekito komona makambo leka kende abotoli ye nzombo oyo azalaki na ye tata Simon Kimbangu mawe sali ye makasi abaluki ayebisi ye lokola yo osali ngai boy obotoli ngai nzombo nyonso tu yo kolia na bomoi na yo ekozala kaka nzombo batata na ngai mama Ntimba papa Robin papa Splendeur tata wana ndenge lobaka kaka tata Simon Kimbangu nyonso abandai kolia na vi na ye nzombo soko ale madesu nzombo na monoko na ye ale fumbwa nzombo na monoko na ye amela ti nzombo na monoko na ye ata mai oyo komela nzombo na monoko na ye te basoda balaka moko kaka nde mutasaka likambo wana moko mutasaka likambo wana mibale ye au fait histoire yango eyalaka mfufu azalaka soda oyo babandai ko admirer na peloton na bango kasi mokolo wana aswanaka na mwasi na ye abimaka na intention ya malamu te na uti oloba te ke tout au long ya chemin de fer basoda bazali omoni basoda bali mais tant bino bino kasi boko kengela nzela ya masini babite te bino boboto ya biloko bato olandi donc yende asalaka likambo wana ya kubotola donc tata Simon Kimbangu koka kolakela bao nyonso tout au long bazalaki wana to aki pembe na ete alakeli kaka ye mutu a insistaki kokamata likambo wana pona komonta ye pasi na kanda o ya azalaka na koswana o baswanaka na mwasi na ye mais sinon na ba rapport ya armée coloniale na esika bango bana kosala mosala na peloton na bango mbuta mfumfu azalaka soldat aki exemplaire mais loko ayokanaka te na mwasi na tongo mama Ntima bon nalobi eloko te kasi lokola po ba mama bazaka na makambo alors sikoyo tata wana nyonso aza kolia nzombo ti ekokamwisa bayike bandeko balandi te
en 1977. Donc, quand c'est 1921, dès 1977. Et ça l'est à peu près combien? Tata wana na pasi. Donc, ça l'est à peu près 5 ans, 6 ans. Nyon sokolia akochara monoko na enzombo, mais en 77, aye kozwa ngolo ya kokutana na mwana ya suka ya Tata Simon Kimbangu, papa Diangenda Kuntima, o batu nyonso tu bayebi aka mokonzi ya bule ya Yambo, mokonzi ya Lingomba, ya Yamba o ya biso, e Yamba Kimbangista. Donc, na tango wana asengaka pardon, na pardon ya asengaka, nde na kobanda na tango wana na 1977 nde punition wana esilaka. Elingi koloba te uta mokolo ya sengaki pardon. Nde mokolo wana pe nyonso banayi kolia ekomaki biloko azolia no. Banda uta mokolo ya sengaka bolimbisi. Nde mokolo liboso soko aliaka madesu nde ayokaka guna ngoli susu. Donc elekelaka ndenge wana. Elekelaka ndenge wana o eza bosolo Papa John. Eza bosolo. Ni pete mama mwili awa mama tima awa akosalaka menga makimbangu sheni na ye émission to bela mama mwili. C'est que la place wana eko sosoza toujours bosolo. Selon histoire un papa Robin mama tima tout ça ba investigation. Là eza bosolo ndenge na ndenge na koloba bandeko ba kotala biso. Selon histoire dans manuscrit ototanga batalisa biso ke papa fufu mbuta fufu azalaka na soda moko boye kirati la oyo bande ko bongwana mwasi mobali après avoir kobota pasi moyima nzombo ya ko ka ko maniola okaisa biso ke mbuta fufu azalaka ye moko papa na ngai na o batala be monsieur belé yo leke ka kombo ya soda kirati les alaka e bongo ndenge nini awa yilo ngo kirati la obiki non Papa John papa mbuta fufu azalaka ye moko place na mekano pesa biso bosolo hein bande ko na ngai ngana koloba likamoko bo témoin bandeko balandi balanda. Très bien. Soko to bandi ko sala émission yo bo surveiller nga Papa Splendeur. Na seli nini? Papa Splendeur ndenge azali wana ya azolukela nga bobe makambo. Azo sonde kaka makomi. Banda na volume ya liboso ti volume lelo ya azoluka kama makambo. Ngana lobite ke kiratila ala kite. Parce que awa démarche naza ko kene mbangu pona koma na le 6 avril po ete to panza likambo. Na lobby ete Tata Simon Kimbangu a insistaki na oyo asalaki mefe epai na ye po ete nzambe ali juste olandi kiratila ako bonga na mwasi mobali wane yebani d'ailleurs basoda ebele bon na ebite soko na loba na ebite bongo na mwasi mobali na punition ndenge babotoloki papa fufu papa Simon Kimbangu nzombo to pe na kibondoki na ye selon makomi na punition mekano ko tel biso kiratila wana ayaki na ndenge nini bimaki na ndenge nini po kirati la pe akoma na punition te kombo ya wana kirati le uteki na wapi nani punition Tata Simon Kimbangu apesaka na funfu. Très bien. Olandi voilà punition Tata Simon Kimbangu apesaka na funfu mais bizaleli ya kirati la ezalaka avant azalaka na kisi wana et atete Tata Simon Kimbangu nde apesaki punition wana te. OK likambo oyo zoloba ya kirati la ezalaki pe la mokonzi moko na kati ya mboka na biso ona kotanga kombo te et atete papa Diangenda apesaki punition ya kokoma mundele te mais ya azalaki na kisi ya kobongwana ka mundele kokende koliaka na kati ya ba restaurant ya mindele mais papa Diangenda akoyeba ke musala oyo ozosala oyo ya kobonga ka mundele ei malamu te parce que soko akoti na kati ya nini babengi ba na ba restaurant so akoti na kati ya ba restaurant akolia na kombo ya mundele moko général moko alakate général moko yo ba répertorié te na armée. Très bien. Et bongo sikaboye atikali kotika ba coordonner o réalité po ete ba ke armée a kene ko futa. Bon armée a ko ke futa mais zo sali sa trou na armée alors que muto ali mutu mwindu papa Diangenda ebaki muto. Aebisa ki ete musala oyo zo ko sala tika po mukolo mususu ekokomelo mabe. Ekomelaka ye mabe po eyaka mokolo mususu lokola administrateur colonial plutôt administrateur général apesaka ndingisa na cabinet na yeba pesa ordre na police coloniale baluka mutu wana parce que ekoma ekosala sous malamu te papa pa ebisaka besiko ba okuluka yo et papa Diangenda aki na kati ya délégation wana aki na kati ya délégation ya bato ba osala enquête parce que bon kuna na okene musika mais bref
mwasi na ye ayaka kolela abi papa soko yo salite posi ya mundele ezolongwa lisusu te tongo ekotanela ye. Donc c'est-à-dire kirati la eya musala oyo ya bandaki kosala ya kobongwanaka musala oyo ya bandaki kosala. Donc eza nango na makambo ya kimbangu te te ya azalaki esika oyo ke funfu azalaki mais tata Simon Kimbangu a prononcé nde punition epai ya funfu. Voilà. Sika boye soko kanda ya nzambe yo na likambo oyo yo osalaka etikameli yo parce que ye ntango azongaki na ndako na ye amoni mabele na ye ebimi nayebi te soko elanda olinga kokoma ntango akomi na ndako na ye amoni mabele na ye ebimi kasi kanda ya nzambe te mabele ebimi sika lokwa yo mpe osalaka mabe oyo boye eke lumière ekomeli bino mokolo wana parce que tata Simon Kimbangu ali pole lokwa lumière ekomeli bino mokolo wana na yo mpe lokwa boyi na ye groupe moko na yo parce que eh bien bino boya bapandisango nga nali chercheur mais toali na faculté ya baanalyse soko tobandi koanalyse lelo est-ce que eyali mosala te oyo po kiratila ye mosala ye azosala mais basoda est-ce que basoda basalaka makambo wana bakosala makambo wana kasangulu te na nzela ya masini te kobotola bato bambongo babiloko mais solo penza na ba rapport o ezali ya peloton ya bango funfu aki moto aki soda aki exemplaire kasi yo kopona te na peloton soko si ba repartir bino ete bino mbale bokosala esika moko mabeto malamu bokosala esika moko mais ye lokola swanaka na mwasi na ye aye na kanda oyo azalaka na mayele mabe ya kobongwanaka mokolo wana punition ye mais prononciation ya oyo ya funfu nazongisi yano très bien yanga na posa to pokomona eloba marato ya kirati la siko lelo obika ka funfu ya mutana te pona nini papa Splendeur pamba te omoni opinion ba préparaka ye voilà en plus de cela tango biso to kosalaka bomonaka démarche bomonaka nde nazalaka soko kaka bo lobili kamoko e ali peut-être elongo bani penza te fona zongisa bino mbangu na nzela ya lingomba na ba bino te lingombe ya liboyi te na doctrine ezalelaka boye mbangu pona nini parce que histoire ekomi nanu uniformisé te lokola yango ekomi nanu uniformisé te biso tokotelemela kaka esika o la voix officielle ndenge alobelaka yango pona komema embrouillement na kati ya mitu ya bato nano te olandi parce que lelo yo boye bato mingi bolimsana sala moi parenthèse bato plus rapidement bato mingi bakoyaka na ba éléments d'histoire des faits historiques non vérifiés et non vérifiables. Place wana nde ya danger. Nde musana bino ya ngwana. Po ete bino na presse procède en fait mission à presse yali informer et former. Voilà. Mais na procédé na bino yali collecte d'informations et yali traitement d'informations et puis yali diffusion. Donc au monique information bino nde boko traiter yango koyeba ona kobimisa to na koyeba. Au monique kambo kirati langa na ebaki mais na bimisi yango te. Parce que na costa la traitement information na monite et bongi nango na notete na lobango sikoyo. Olandi parce que là on dit l'axi ke bonga ki te na lobango sikoyo. Omoni kamati so tango. Pamba te tango yo bimisi yango. Yango nga na sosoli ete ozali moto ya mayele. Kosa na nge ezali to zonga sikoyo na ozonga ya kimbangu na kamba pe na mukuse papa. Na mukuse pamba te po na donc to lo bakaka po bato kasi bato moto atumbolinga ko panza na détail kasi yali moko na bikati na biesi yali bino mais na kende mbangu na to super matière mais kasi makambo ebele na asi ba imboka pe ba batlandi yango na boke binyoso soko ko komisa biso to komi na mokolo ali 6 avril moi mukeka ka avant wana et po beteli biso moi lisolo yango na mukuse na oyo tikalaki na sima ya 6 avril allez to koti parce que papa Splendeur matuna mi mazali mingi euti mikili ebele babengi tango balandaki émission ya liboso balobi botunela biso tata wana makambo nga na komi na mikanda na ngai ya nde oyo yango fo biso yango wana papa Rodin papa John ayebisa biso est-ce que na kozonga na komona makambo nyonso na yango wana ndazaki décision ya kobanda mosala to pela ki boni papa John to ali ko kabilo na mo bon toloba kaka en somme décision eutelaki kuna pour na kamba pe makambo ya laki décision omoni
ndenge na baki la fois passée la part des choses entre bomoto na bonzambe c'est akimoto aina mwasi c'est abotaki bana misato histoire on azol beali histoire à 1920 olandi yali histoire à 1920 sikaboye tango likambo wana esalami akei mwanda mwambongo akirango atante lisusu kosala commerce ya bakoteka bakwanga entre Kinshasa na Kasangulu akotanda bakwanga na mabele mutu awamona ngo ndire kutu bawamona ngo te toleki wana bon amoni ke sa atiki yango kaka wana atelemi na ye akena ye parce que azomona ke ali na force moko supérieure e kokanga nganzela akokende ekokende amoni ke nini yango sango eko ya kuna otrako ko recruter bato pona nini po babanda musala akeli susu kuna ko tenter ko kamata musala na otrako ba ebite otrako yali office de transport congolais ya natangwana alors musubo bengango office de transport colonial sikoyo tango ameki mais bato bayambaki candidature na ye ba occuper écoute donc on dirait donc ouata na koloba neti neni donc c'est-à-dire tozo mono ata na valeur mon côté na contexte wana nde papa Robin tata Simo Kimbangu akoya kozonga na nkamba oyo tata Kimbangu ozonga na kamba c'est-à-dire na 1920 ali na 30 ans ali na plutôt excusez-moi ali na 33 ans c'est-à-dire ali jeune homme il y a 33 ans azozonga na nkamba très abattu souillé par la honte azonga na leki na ye papa Stéphane parce que moni wana pe ali détail parce que ali na babiloko msu nde na lobaki la fois parce que ngana tangi ba manuscrit ya papa Douma Thomas azaki secrétaire na donc mais ça la voix officielle makamso amona ka bimisa ngona noté parce que ça va faire trop de détails mais akendaka ye mon côté na Kinshasa leki na ye alandaka ye Stéphane donc oh, Kozonga. Un petit détail, ils étaient au nombre de combien dans la famille des Papa Kimbangu? Quelle famille? La restreinte. Famille biologique restreinte. La famille restreinte. Ouais. Tant qu'on a gagné le basusu, soko wana motuna wana oya kokota susu. Bazalaka pour dire la vérité bazalaka 6. Okay. D'accord? Bazalaka 6. Donc ezalaka papa, maman, bana misatu na ya na bango ya mwasi. Na ndako bako vanda baaki 6. Si ce n'est Papa Kimbangu. Na bana ya Papa Kimbangu baka misatu. Okay. Papa Kisolokele Lukelo Charles oya botamaki le 12 février 1914. Papa Dialunga na Kiangani oya parle de Papa Simon Kimbangu. Na famille ya Papa Simon Kimbangu. On a très rapidement. Ya botamaki ye moko. Petit frère abotami na ba maman ne mususu. OK. Cousin on peut dire. Yom tobi cousin biso epa na biso na ba Kongo ya ndenge wana te soka alileki alileki malamu nguta poursuivez donc sika kozongo ya zongi nde no tukoloba sali awa nani tata Kimbangu kozonga 33 ans oyo c'est-à-dire un homme très abattu souillé par la honte Sonia Kosaka pour ni pas battre yo bimaki OK c'est OK oluka musala OK oluka moyen de vie et de survie. Donc bazo zelande tata ya omoni na batango wana soko uti Kinshasa lokwa net yo uti poto pamba te kuna nde Mundele Ali bien représenté kuna iska ba compagnie Ali Mundele pa Ali bien représenté na Mbanza Ngungu Mundele pa Ali bien représenté na Boma Vivi pamba te Vivi na tango wana tango va proclamer le 1er juillet 1885 état indépendant du Congo o ya kokoma Congo belge na 1908 Vivi nde Ali capitale à Liboso esiko Boma ya donc yo uti sika Kinshasa oye puis osali wapi na wuleri du Congo belge mbongo te donc likambo wana esali soni donc azongi maboko pamba na makolo kaka eloko te donc na tango wana nde akobanda sikoyo programme na ye na Kolo Yesu pour le ministère oyo ya le 6 avril 1921. Donc merci beaucoup Papa John. Voilà, je crois que vous avez précision autre quoi kozala nango pe ko tel sana bino bandeko. Pona tina ya likambo ya monene o event biso awa édition spéciale 6 avril Papa Splendeur na kati na ngambo na bino bolobi boni na tina ya masolo édition spéciale ya 6 avril Papa John azali wa bino oui place wana tozoka juste ba précision Papa John nazo ngana maloba na ya voilà avant to poser la question de préparation na maloba Papa John banda te na Papa John po ya yona ezala kaka bo
Oh venanga yi. Venanga donc ayi mne mikolo. Papa John uti kolobaki tata kimbangu abande koyoka kolo Yesu. Place nza pour ça précision. Abande ko mona na kolo Yesu to abande koyoka ye. En plus de cela, obike kolo Yesu ebisi tata kimbangu ke soki oboyi na kobomayo. Papa John place na oza bosolo s'il vous plaît. Oza bosolo. Ça veut dire que kolo Yesu abike akoboma tata kimbangu. Donc kaka bino moko tata kimbangu aza molimo santo. Mais la place wana perception de précision s'il vous plaît. Hein? Tata kimbangu akoka kolo Yesu bien komona kolo Yesu boye et puis makambo koboma wana ça veut dire que tata kimbangu bino bonye molimo santo kuna suba bomaye place wana zo pesa mombutu mutu na ba oba koyoka biso na ba téléspectateur na biso. Merci Papa Splendeur. Na profité pour le balikambo moko o yali na c'est-à-dire d'abord na profiter na lobby pour na souligner likambo moko pambate na lobaki yango na émission e utoleka. Voilà. Tata Simon Kimbangu okoko lobela yete okoko beta lisolo na yete sans que o lobalikambo ya bomoto na ya molimo. Très bien. Ya liboso ya mibale. Lisolo ya tata Kimbangu ende lisolo ya likambo ya nguya. Ezalinde lisolo ya likambo ya bonzambe. Donc on ne sait pas parler de Papa Simon Kimbangu sans pour autant raconter une histoire de puissance. Il y a une chana pour lingalo yo ya mususu egozalaka ya likambo liboso ya ngwana. Mais likambo ya mibale et aliete bandeko balandi ba comprendre ete ba dimension et alaka mingi. Mais la dimension mususu biso batoto yebi yali mibale. Il y a la dimension matérielle, la dimension physique, et puis il y a la dimension spirituelle. Mais le monde spirituel prévaut sur le monde matériel. Il y a un moni motosora komi na nzoto ya molimo yo kokoka ete. Pamba te molimo eleki nzoto na nguya. Olandi, molimo eleki nzoto na nguya. Siko na kati ya logique wana Nzambe o biso to sambelaka Nzambe akela likolo pe na se. C'est un Dieu d'ordre. Nzambe ye moko azali source pe auteur ya organisation pe ya harmonie. Nzambe akozaka ndenge wana. Donc c'est-à-dire soko Nzambe ye moko ozali ndenge moko na ye atindi yo okiti na se. Tango yo latinzoto ezali matière. La matière étant soumise à l'esprit, yo commis serviteur, yé atikali maître. Parce que likambo wana tomona ki yango moni likambo yo tuni ali bien na sepeli. Merci. Po eko wa kufungula bandeko balandi eko wa kufungula biso. Nkolo Yesu ye moka ogoloba boye. Aucun esclave n'est plus grand que son maître. Wana likambo ali boso. Et puis ami bale alobi attaque on a ndengo ngana ali oya leki tata ali te mais na oya asolinga loba nini oya tindaka aleki oya tindami Voilà. ezaka ndengwana nzoka nde yena tata balika bobe moko nzoka nde na bonzambe balaka tata nzambe mwana na nzambe molimo mosanto wana pe ba kimbangiste ba sosolaka bongo ke oh Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo. Basosola kango penza bien. Okay. Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo mosanto. La Trinité. Okay. La Trinité, la Sainte Trinité. Mais na tango yo conseil divin ko bongisa ete yo tindami. Dès lors que vous portez la matière étant soumise à l'esprit, l'esprit prévaut sur la matière, yo komi moumbu, bango bakomi ba maître. Voilà. Donc, kolo Yesu na bonzambe parce qu'il y a ça dimension ya bonzambe. Tata Simon Kimbangu yepe molimo. Kasi ala tinzoto. Ozolanda? Kasi ala tinzoto. Yana nzembo moko epa na biso bandeko baike baebi nzembo wana ba guitariste ba ko embango kala. Mais na tangu wana ba guitariste bazo embango ezaki difficile poko sosola likambo pote yaki bozindo na molimo mingi. Voilà. Nzambi mpeve yandi wamvuata mfumu Yisu impeve yandi wamvuata tata Kimbangu
Tata Simo weti sala mubamvoala. Donc au moni likambwa nzambe nzembo ekolo besika na te nzambe ye molimo yende moto ami komisa kinkolo Yesu. Voilà. Yesu pe sikaboye tango azongi akomi molimo yepe mutu ami komisa ki tata Simo Kimbangu. Ah, na fungoli ba page ya sika ya philosophie. Non, moi je suis très d'accord na nengo. Dimension spirituelle. Et dimension spirituelle. Yango no moni bato mususu ba o mususu ba penseur mususu. Ba yo ko tala ba ko lo bababi ah loko anet ba professeur bravo na université à Louvain na Belgique. Ba ko lo ba ko tala bababi ah c'est le Messie noir. C'est tata Simo Kimbangu bamsusu okati est-ce que Yesu ye moko yo te bamsusu bité Yesu te Yesu alobaki akotinda molimo mo santo akoya ndenge professeur bravo atunaka na papa yefa mokolo ya soutenance ya thèse na ye bio ali Zairwa ngana ali Zairwa Kimbangu ali nani Kimbangu ali prophète OK ba noter quelque part mais tant on va écouter na couloir ayebisi réponse yo pesa ki soko zwaki na réponse wana oh c'est que na zwaki te oh yanola ki bala bute soko zwaki yango olinge ko zwa très grande distinction. Kimbangu prophète te, Kimbangu ali prophète te. Terme prophète biso ba belge nde mototo pesa ki. Mais au fond ali prophète te. Kimbangu ali nde molimo mo santo. Kasi yango ememaka papa ye fakoya kokoma kimbangiste te. OK. Yango wana en tant que homme de science. Très bien. Parce que akina tridoc. En tant que homme de science aya wa ko kutana na papa Simo, papa Diange na kuntima. Mwana na ye ya misato abinga ila ndimite papa Diange na loba yo ko ndimate tomtu papa moni net ko sa net ko ndimite ko intimider ye fa si toi tu bien papa yo ko kagela nonga kandate ko boya ngai te pamba te biso to ali bato ya science et si ka pa na biso ba scientifique faut ya na ba évidence faut ya na ba preuve soko ngai na sali démonstration te yango wana na science ba laboratoire ezali. Il faut d'abord que lorsque un principe est émis, il faut que sur base il y a principe wana, il faut tout ça la recherche, il faut tout des éléments associés, c'est-à-dire de preuves qui confirment le principe wana. Soko kaka tozu ba preuve qui confirme le principe à ce moment-là, to sali ba théorie peut to approuver le kambwana. Ngai na ndimi yokela ngai mawa, ngai na ndimi parce que lobaki mundele. Mais yo sika prouver ngai ki alindenge wana pona la na ba élément ya ko convaincre les hommes de science misusu. Voilà. Kuna yali parenthèse na fungola ki na kangi poete eza. Alors maintenant la question o wana oui, en tant que l'esprit maître qui envoie son serviteur à sali menace. D'ailleurs exemple il y a libosote na kokam sabino. Même mukolo ya le 6 avril wana malgré bayokana ki na butu le 5 avril kolo yesu alobi na eboyi lobi ozo banda musala esika oyo ngai pena motema nange ko tutaka pona yoka ndi oyoka esika wana mena ali na kati ya papa Splaner mena koma esika pe yo zali papa Splaner asali ponga na sosola malamu ne papa Rodé pas aux satisfaction na mituna na ye mukolo wana le 5 avril. Parce que au moni résistance na uté ko exposer à boye na lolengi ya dimension ya bomoto. Voilà. Tata ko banga. Parce que likambo yango ay monene. Monene. Au moni soko tangi likambo yango otangi na banti fo esaka article 4 ya statut église kimbangiste. Si ma mémoire est bonne. Kuna bache l'objet de l'église kimbangiste, restaurer l'humanité dans son état premier. Tikako? Donc bokilio mobimba l'humanité bozong sango na ndenge ezalela ka de bandeli et bongo bakamati lokwa neti bo po lelo yo to lobela tata Simo Kimbangu to mone na dimension na wana te kamata ye indigène au citoyen azanga statut na Congo belge ali butu ya village sika boye na dimension na ye restreinte ya moto ya kolembama moto ya komikitisa moto ya ko dépendre na mission BEMS Baptist Missionary Society na mvula aina ba kontina ye ba kondiwa na pe ba na ba kontina bango pe bali na Londres donc bongo ngai na ko banda wapi vaut mieux et comme la kabiso nyonso poinité na vivre quoi batu nyonso mingi to tuna ba question tango nzambe aka kopesa biso musala po nini kaka ngai po ni ka lingi ngai batu bali ebele awa boy
alors na tango wana tata akomaki na résistance mingi ezalaki mbala liboso te malgré eloko epiaki ye courage mama ntima nakozonga pete so esika wana eloko epesaki ye courage mama mwilu omoni ndenge nakosekisa bino la fois passée en dehors émission naoloba na bino ke mungongo ya mama ta msiaka mungongo ya bonzambe po mobali nini osokaki mungongo ya mwasi na yete mama alobaki parce que likambo nga nazokaka yo ozosolola na mutu te po même mama ye pe tungisaki ye po nkolo yesu soko ayeboye ye tata kimbangu akomona ye na koti na nini wana ye tata kimbangu akomona ye kasi mama akomona te donc amona ka mobali lokwa azosaka ba mimique boye lokwa azosaka kaka lokwa aneti azo monologue kaka boye mukolo musu mama kamata nzela bima libanda gange mobali na ngai ndotila bindotila batu nyonso baye nini yango pe sikoyo mobali pe ye ndikamni sika soni esali ye po aloba na batu ke na moni mobali na ngai lobaka ya lobi ote na yoki lokola batu baza nzinga awa lokwa neti miyibi batu bapanzeli bake koluka muto ali inconnu mais ya azoye babe na bo mama moni ke soki pe so na exposer tata na obeke mobali na ngai azoloba na moto bana te mais tango akoti na kati tata alobi na ye osali ndenge wana po nini chéri na ngai chéri te na exagéré te ya banda ko benga mamwilu zola très bien bolingo na ngai OK sika osali ndenge wana po na nini si ngai na yebisaki yo ke nkolo Yesu nde mutu apesaka nga musala soko nyonso tu esalami boye po même ngai nazosepela na nga kosala yango te nazosepela te tala pasi tala ndenge kozala tala nde mama tango asosolisi mama tango aprepare mama nde mama alobi koboya te sala nakopesa yo maboko ndene sika wana tata ndimelaki donc mukolo ya le 5 avril la veille ya le 6 avril bapotani suna nkolo Yesu te wana si bayokani eza na makambo si bayokanaki déjà bayokani bien parce que même mukolo oyo azwaka siko lotomo ya likolo parce que basalaka remise et reprise le 17 ayebisi et bien lobi le 18 tokokuta na biso mbale pona kobongisa yo kobanda musala na yo nde likolo efungwamaka devant témoin camarade na ye Mbuta Ntsumbu Simon esika yango yali place historique oyo omoni temple ya Nkamba omoni Kilongo basala kingo soko bimi na porte ya kingo tanga ozo bima na porte ya kingo espace oyo ezalaka na kati wana na seyo ekabola temple na kingo soko talika na soko omoni étoile ya liwana esika yango wana esika wana nde likolo efungwamaka ye Mbuta Ntsumbu Simon tata témoin pon kolo esolobaki na ye kolo esoyebisaki ye okola yo moko te mema camarade na yo Mbuta Ntsumbu Simon nde Mbuta Ntsumbu Simon amonaki likolo efungwami ebongo ndire elamba lokola voile eza kopepa likolo eye kozipa mobimba tata Simon Kimbangu le 17 mars le 18 mars 1921 bongo sima donc oyokana ekomaki na bango mbale si alataki lotomo wana na lotomo ya mosala makasi ya kosala le 24 mars parce que ezaki le 17 mars et bongo le 24 mars aokenaki miala kuna koke kopanza zando ya bandoki mpe na nguya ya koleka bino si boyokaki bapaster oyo nyonso balia boye oyo atakola msebembe ali na bango pasi po ebembe ali tetu na lolenge moko tika mama ntima mais yo si oyokaki ndoki pasteur abimi ake kokanga ya ke apandi zando ya bandoki pe akangi bango ezaka na nguya wana donc awa tozokoma le 5 avril 1921 koyokana yaki déjà mais malgré ça pona ali na kati ya Papa Splendeur pona pesa eyano na malgré cela naloba nini elekaki na le 5 bayokani mais zala na mwa mukuse te po eza likambo sikoyo tokomi nde na le 6 te le 6 avril le 5 avril wana alobi na ye lobi ozobanda musala
mitindo ya liboso première instruction. Okay. Ngonga ekobetama lobi tango yo kobanda ndako nzambe mama mutu akobeta. Ah, donc mosala onkolo Yesu ayebisaki tata Simon Kimbangu asala ya liboso ezali ya ko sala ecclesia. Mais kosala ecclesia ko kosalisa messe. Kosalisa, c'est-à-dire oui kosalisa messe ndako ya nzambe lobi. Okay. Parce que il y a bandaki ko website, abandaki ko website déjà que mission na ngai yango. Mission na ngai ekozala okosala o ndelo ba la fois passée. Voilà. Mema bato longola bango na boumbu. Mais Congo kakate pote lobby na le mokolana na manuela ki yango bien te. Congo kakate moto mwindu ya mokili mobimba. Pote Tata Simon Kimbangu aujourd'hui, il est reconnu comme le libérateur des peuples noirs et des peuples opprimés du monde. Okay. Donc mon salaya salaki et kangoli kaka baindote. Kasi e kangoli pe bakanga minyoso ya mokili mobimba. Mondele to moindo. Pe elongoli bato na bolozi ya molimo, na boumbu ya molimo. Boumbu ya molimo, c'est un fait. C'est un fait. Et lui, comme le quoi mythe, c'est un fait. Bao ba franc-maçon, ba bato maikari, bao nyonso ba teka kamili mo bato ai ba commerce wane yali. Et salamak, molimo wa mutu balongoli mutu wa boye ba teki na poto. Balongoli mutu wa boye ba sali trafic mutu wana ba tena kati ya mouchoir, ba tena kati ya lunette, ba tena chaînette to na montre la moto ko la moto. Mutu wana ba kamati akufia wa boye ba bomi ba bongoli yako mondele ba teki place mosusu ba ke kolia ba na mesa. Donc misala wana nyonso ya bozabolo ya mabe o mukumba nkolo Yesu apesaki pona mokili mobimba. Mais ya lobi na pona Congo longola bango bato mwindu mema bango na mboka elaka. Pamba te mboka oyo ya Congo na che yango elembo po ete eyamba bokonzi ya nzambe na mokili. Okay. Donc omoni programme oyo. Très bien. Mais faut bangisa ete Ngai, parce que je n'ai ni argent, je n'ai ni moyens matériels, je n'ai ni infrastructure, je n'ai rien. Et puis je suis incolonisé. Ngana kozala na yo kosala musala wana. Donc makambo no sobane kolobana alobana likambu ya nouvel ordre politique. Alobana likambu ya nouvel ordre scientifique dans le monde à travers le Congo. Alobana likambu ya nouvel ordre religieux dans le monde mais par le Congo. Yango Tata Simon Kimbangu alobaka na bankoko na biso ete. Na yeli bino biloko misato. Na yeli bino leta ya sika, luyalu ya sika. Na yeli bino lingomba ya sika. Pe na yeli bino science ya sika. Donc au programme nyonso oyo. Si bandiko bangisa ete. Akobandela ngo wapi? Mais maman lobi na ko peso maboko. Bongo yenkolo Yesu le 5 avril donc na zongi le sika wana alobi ngongo ekobetama. Mama mwasi na yo mama mwilu yende oyebisa ye abeta ngonga. Ngonga ebetama ka le 6. Le 5 wana lisusu alobi na yeboye. Simba lelo le 5 avril ete banda lelo. Mboka oyo nkamba ekomi Yerusalemi ya sika. Les 5. Les 6, d'accord? Les Cambouanes ezalaki déjà en vigueur, mais pas encore matérialisé. Mbouta John, eloko moko esimbisi ngai makanisi awa, pe betisi ngai motema. Po ngai na banquette na ngai, tango tokomaka na nkamba, bazobenga yango Nouvelle Jérusalem. Donc kombo wana nde nkolo Yesu muto ayebisaka Tata Simon Kimbangu po ezala bongo. Solo Papa Robin. C'est-à-dire euta na yete. Euta na Tata Simon Kimbangu le 5 avril. Kasa on no pesa kande mitindo oyaki ya le 5 na butu po ete makambo banda le 6. OK. Et komi Yerusalem ya sika. Oyo mai, oyo source ya mai oyo ezali, source ya mai oyo ezana bino awa. Lobi tango ko banda mosala na yo, etonga na yo. Bato ko banda ko tinda bango kuna ko zinda. Pona lobiko, pe pona mapamboli. Mai wana nde, e ali mai ya bomoi ya Yerusalemi ya sika. Nyonso ezo sala ba le 5. Nyonso esala ma le 5 siko suka yango
place ndenge nazonga siko na Papa Splendeur suka yango lobi ali na mwana mwasi moko si asali déjà mikolo ebele na ngombe Kintsuka mwana mwasi wana lobi okobikisa ye ebandeli ya musala na yo okotia maboko okobikisa ye mais oyebi que malgré instruction malgré koyoka na bango aboyaka kaka pour question otuni na bungi te siko lobaki ndenge nini menace yango na lobi que menace kute yaka moko te malgré mama abetaki ngonga na sima ya ndako ya Nzambe yaka mati mwana ne aliboso papa kisolokele lukelo Charles bango yo bakatisi bakena ngombe Kintsuka balinga bakende na wenze ya Ntsona sikaboye ya yebi ke bapesa ki instruction lobi ke mama ndumba wana mama Kiantondo ako belaka ayebi ke bapesa ki instruction wana kasi ye aleki nkolo yesu abimeli ye alobi na ye na yebisa ki yo nini baluka zonga kende ko bikisa mwana mwasi wana ya lobi nkolo na ngai ndenge na lobaki na kokoka te mais pourtant si bakoma ikoyokana et pourtant si alataki nguye ya le 17 nkolo yesu alobi na ye soko keite na koboma yo alors tata akisu na ndenge ya kosala te abaluki kaka akei nde ake kotia maboko aye kokuta mwana mwasi bachaka moto na likolo ya bachaka mabanga likolo ya moto pamba te moto oyo ebetaka lukika kutu ekosa Papa John pona nini ezali kaka moto bon kozala moto eli elembo pamba te moto mwindo ya liboso yaza moto ya yambo mutu likambo ebebaka na motu e moto mwindo mutu na ye pe ezalaka malamu te pamba te motu mwindo abebisaki wuta elanga ya Eden mutu mwindo abebisi na esika ya Kam mutu mwindo abebisi mingi me kobebisa nyonso poni po moto na ye ezosala malamu te yango wana elembo ya moto mwana mwasi oyo mutukutu bachaka nde mabanga bikisa moto wana pamba te moto mwindo azokende pona kozala sika mutu ozolanda ya bato nyonso ya mokili mobimba donc tango akomi alobi bolongola mabanga bolonga lokwa bayebaki ndenge oyo azali balongoli mabanga kamata loboko na echa bikiantondo mama kiantondo bika na kombo ya nkolo Yesu mama Kiantondo abiki kogango ya bande koganga mutu mutu lutula matadi bocha mabanga bolongola mabanga soko boche aloyi bolongola mabanga soko bolongoli mabanga aloyi bocha mabanga bamona kana pasi aolela susu te mongongo bandi okita oh kimie bandi koya e kimia peye pamba te kolela na ye wana et aiko tungisa bato nyonso balaki pene pamba te soka lobi bo balusa fo bo balusa mais bino bat bozo balusa bozo longwa kimia soka abi mabanga so boye ko choma banga mso abili banga oyo te boluka mabanga oyo boye boluka mabanga oyo bino bolongwe kimia bo bimi boke ko luka mabanga kolela na ewana ezo chama kelele ezo longula bato kimia mais tata Simo Kimbangu tanga salaki acte wana kimia bongo ya zwinzela sali nini aleki nae. Merci Papa John, merci beaucoup. Tu reçois mon avis vers ce sujet Nabiso Papa Splendeur. Je crois que Biano na mituna na yo. Donc pardon mingi maman Timba. Donc pour na na mukuse le 6 avril et bandela kindenge wana. OK. Papa Rodin. Mituna ezali na ngambo na bino. Mituna ezali nalingaki lokola to sosoli mwa malamu na bandeko balandi. To meka ko questionner moi mutu oyo sili kolobela wana mutu na sens ya biso ba etozali lelo to meka ko ça la réflexion. Alors mes questions serait beaucoup plus na côté à ndenge nini yo kanisaka na lelo tozali kaka na 6 avril. Bon nalingo pesa ngana no na mokuse Mbuta John na ba parce que nous sommes scientifiques aussi hein ba scientifique et bazolanda biso. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la lutte de Simon Kimbangu? Simon Kimbangu, toko retenir nini na lutte na ba mo pena o eza précis. La libération de l'homme noir
et les peuples opprimés de la terre et l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Point. Ok, merci. Na bakisa mama limbisa ngai na bakisa ya ni baleka ya mukuse. OK. Na pesa ngombala moko po na petiki la papa Splendeur abeta oyaye. Na bengana baki bo surveiller papa Splendeur. Aza sous surveillance papa. Moi je tozali ko kene na kimia nyoso. Mama Zalia wa aza ko surveiller. Nalingi na tuna lisusu boye. Eza na phrase moko biso toyebi yango ezali prophétique. Simon Kimbangu aloba. Alobi l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. Pona biso toyebi ke ezali phrase moko philosophique et puis prophétique. Nalingi na tuna na papa John. Explication exacte selon makanisi na yo. Ezalaka penza nini limbolela biso na phrase wana. Pe question ya suka pona telema nanu wana ezali ete boni ba scientifique balukaka preuve ya likambo ya tata Simon Kimbangu. Kasi nga na yoka ete na bankete na ngai bayebisi ngai boye. Tata Simon Kimbangu na kokola na ye azwa ndika oyo ya kopola epanzani. Akomisi yango ndika ezongi malamu. Ba scientifique bayebisa biso nanu. Boni ndike panzani. Pe zongi mobimba. Yo zali pe scientifique. Panzela biso nanu wana papa. Très bien. Merci beaucoup papa Robert. Omoni il y a des preuves certes. Mais les preuves ensuite ou en plus doivent être évidentes et convaincantes. Hollandais, Poani. Yangolo boli tata Simon Kimbangu wana preuve hein? Lelo. Ngana ebité. Pardon mingi. Patiente bat bakoloba mais kutu papa lo bagaboe ndeni ya bandi kolobango na ndenge mususu. C'est-à-dire papa même tango akoloba cannabis akotalaka niveau ya biso. Parce que bino boye bino misato botangi classe po bindenge voali. Ngai na li formateur. Na telemi mingi liboso ya bateau plus de 10 ans. Kopesa matei. C'est-à-dire bakotalaka audience. Soko tchenga na école gardienne même kaka sujet au moko ndenge na ko aborder yango na ndenge ya pete. Po nini mitu ya bana. Soko ke ko tchenga na école secondaire et mati niveau. Soko ke ko tchenga na université et mati pe niveau. Soko ke ko tchenga na ba oyo bali na kati ya discipline wana. C'est à économie technique na technique. Pambate ali et ali domaine na bango. Donc likambo ya tata Simon Kimbangu awa osala miracle na nani. Omoni asa parce que likambo ya sala kina kiatondo kasi lukeke makambo. Pour nini? Parce que baki préparer na likambo anate. Suite nango kozonga ya papa Simon Kimbangu kiantondo même yemu kwa tomboki. C'est que yo yebi esika maladi nanga utaki. Otali c'est que bazaki préparer te. Yo kako yebi asimba tata na nzoto. Mobali ne apekisa nini ba famille ba pekisa. Mais ça likambo nini apekite ayebi esika maladi nanga uti. Okoloba malade utu api. Mais yango esala ke tata Kimbangu sika. Lokwa mona kindenge wana nde akamata kabite musalo ya nkolo Yesu ndenge nini nakoko sala pona protéger yango nkolo Yesu alobi kende komona l'état. Nde akendaka na nzundu komona mfumu mvuti. Ozaki chef médaillé, disons en d'autres termes chef de secteur yantimanti. Pona koya koloba na ete na lingi na sala musala nkolo ya pesingai na ye ko senga na yo l'état. Est-ce que ndimi toté boyebi likambo wana. D'ailleurs, c'est le premier principe dans la doctrine de l'église kimbangiste et c'est un principe inaliénable, c'est-à-dire ba ko changer en côté. Fondamental, inaliénable, l'église kimbangiste respecte l'autorité étatique établie dans tous les pays où l'église kimbangiste est implantée. OK. Yangwana omoni batu bayike ba mituna. Bango kaka boy. Bango biso tolandaka parce que Dieu ne peut pas se contredire. Voilà. Comme toute autorité vient de Dieu
et que celui-ci qui était opposant, par exemple, a pris le pouvoir, c'est que cela a été voulu par Dieu. Voilà. Donc nous, étant l'émanation, l'incarnation, la matérialisation de l'institution divine, on ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Il a voulu ainsi. Merci beaucoup. Maintenant, on a rencontré yo. Ok. Pour nous demander que sika wana po kolakisaki préparation à niveau ya moto. Voilà. Oya liboso na camarade na Papa Joseph Kumpenda. Dimension Papa Joseph on dirait azo mekae. C'est que zaka kandikat. Abongoli yango. Zaki bazo betande bandika po balia. Siko tata kimbango apasoli pa ya kindika ko pola e bongo nini nango liquide nango ane pumbuki e bepsi le lamba ya Papa Joseph Kumpenda. Papa José. Il y a les lits pour l'ambani à Pembe. Ah, Kimbango. Mais Simoni, au bébé, c'est l'amba nangaï. Et l'amba de c'est au bébé, c'est angaï. Et la bébé. Il y a Yekana Maboko, Malembene Maboko, si à Simbika, que Sika et l'amba, Tango Azolongo la boye. Yé pas José Azotala. Et. T'as c'était. Mais oh yambila te c'est-à-dire mbila mafuta nango soke jone lambe longambala mon côté tata même ateo yo niki mais na loboko ya pamba la main nue ya simbia longoli et bongo e côté mais ya zo sosola na nte azumu ndria okolota bongo na loboko wana kaka ndenge asimbi akamati ndiko e panzala ki mabe akopola zwi na loboko na ye akangisi maboko mibale asali boye tango asali boye ndika ya sika abina e kamata lia telia ya ali préparé te azotala oh nini bitelia ye moko akati ya moko moninga ale yopelia tangu ya lie oh osali nini alobi bongo ndenkolo Yesu akosalaka biso akokamataka biso akopola pe akobongolaka biso akopetwama mais audience oyo naso rencontré yo kasi audience oyo et l'audience ya se eli kaka Papa Joseph Kumpenda preuve wana yo lobi yango te la kisinde bonzambe parce que nde ba mekaka Moïse ndenge wana ba magicien Pharaon ba seki ba koko yo yo salio mais on to sala kangote. C'est comme ça que je dis attention, il s'agit de quelle preuve? Parce que en plus la preuve doit être évidente et convaincante. Sinon les magiciens diront on peut le faire. Ne ba magicien Pharaon ba baki nyo kaka ko bimisi mais toko ko sala ngote yali kambote di Pharaon alobi di bwakao yango no moni tangu papa alobaka alamusa ki bibembete ya papa lakisa wana nani biso dozongisi nzambe. Oui, mais est-ce que Paul alamusa bibembete? Est-ce que Thomas Petelo alamusa bibembete? Hein? Est-ce que bali nzambe? Si kaboye papa ndena otoloba likambo audience papa tangu akosala biso gymnastique wana eza par rapport au niveau biso to ali nango parce que papa ndenge kaka ali wana et ali na bato o basolola kana ye masolo ya bonzambe ya makasi koleka na dimension ya se wana te mais lokwa dimension ya biso ali na se yango wana bandeko balimbisa na ebete bolingi ngana la concis mais clair mais tango ezoya nazolingana faire profiter na biso nyonso. Voilà. Na 1991 toza na centre d'accueil papa diangenda na tribune aza koloba Kimbangito ye Kimbangito ye vraiment na yebisi bino na imiter papa mukena yebike naza un mauvais imitateur na yebisi bino mokolo mususu na kolakisa bino ndenge ya kubenga tata oh ouais papa na yebaka mukolo wana ya bato balataka vunga na yebaka mukolo wana bomoni explanade ya centre d'accueil ezala bato babima babeta ba shit mais landa tata ya bakisi kutu akozalaka ne musika te vraiment tata akozalaka musika te ndakoloba osali kaka boye tata ye wa centre d'accueil mobile mais na suka ya ndako ya nzambe tata moko azalaki wana na bandi ali moto na ye makanisi kofunga maloko ya bino na mituna bokotuna ya sosoli ete boni papa koloba na biso eta kolakisa biso ndenge babengaka tata Simon Kimbango alors que tata Simon Kimbango alobaka na 1910 akobotama lisusu elakisi ete tata Simon Kimbango ezalaka nde ye mei
mais ndenge nini abandi koloba lisusu ete akolakisa biso ndenge akobenga tata Simon Kimbangu. Tata wana atikaki te kaka omoni ndenge to escortaka papa soko ndako ya Nzambe esili faki aza kobeta papa kamati oyo entrée ya moke oyo ya porte moke ya Chenuda akoti ya na lopango alandi direction po ke kota na palais tata wana afukami ka na porte tango bateau bafuka marawana papa zo pesa ça va allez bonne nuit rentrez en paix tata wana lobi papa je m'excuse j'ai une préoccupation. Ah bon, laquelle? Ah papa limbisanga et pambate yo za mukonzi oza déjà na elan ya kokota kasi na télémission et osale loko te mwana ngaloba maloba na yo ya lelo yo lobi eto ko lakisa biso ndenge ya kobenga tata Simon Kimbangu mais nzoka tata Simon Kimbangu alobaka que na 1910 akomi bota lisusu na 1918 na 1918 yonde obotamaka donc yonde tata Kimbangu ndenge nini olobi lisusu kuna et tout l'acception ndenge babenga tata Kimbangu. Papa a répondu d'un ton très sec mais vous aviez applaudi non à côté. Té yoka papa Roba mais vous aviez applaudi non et papa est entré directement. Entré avec déception que tous ces gens sont restés avec moi en m'ignorant complètement. Batikeli koyeba na mongaiti. Souka nango tanto comme na 2001 batu bakendaki te. Tango tata a changé longi azongi na tata oyo bango balobaki ke bango balakisa bango nde babengaka tata Simon Kimbangu kiangani est-ce que baike bandimi si bato bakei tilelo yo elelo et ana bato ba lapinda yi babi yete même ba o balataka vunga na tanga kombote pona yebi kombo na bango na yebi bango malembe papa Joy tato yo maman tima lataka vunga beti ba shit tata wana mukolo wana tata wana ali na ngamu susu balapi babi eli yete abotama mukolo wana te yete donc ali kamba osaka na ngote c'est regrettable donc voilà papa pour na koloba yete ça dépend ya ba audience parce que c'est ça la preuve mais est-ce que c'est une preuve convaincante? Non. Pour la dimension divine, cela ne suffit pas. Ça, ce miracle-là, ce petit miracle-là, c'est à ta portée. C'est à ta portée. Mais si tu as Simon Kimbangu nde ako kolisa biso, ako kolisa mokili. Pour mokili ba comprendre que nzoka ekaka mosali te. Nzoka leka motei te. Nzoka leka mosali makamu te. Nzoka moto mais c'est le moto boyote. Moi ça bon nzambe te. Moi aussi nzambe. Mais moto yo mende to moni non moto boyote. Est-ce que biso to vandi ao même atangai bande ko balandi ba ba ko taka kamukana nzambe baloba. Nani aussi ayoka ki to tangina mukana na nzambe te nkolo Yesu bamoni e à la fois na Capernaum na Galilée bamoni e na et pas ba Benjaminite bamoni e na Samarie à la fois. Boni mbuta John yoko pesaka eyano. Poko sosolaka nini na maloba ya Kimbangu o aloba ete sikoyo na likambo ya mibale wana moto moindo akokoma mundele akokoma moto mwindo ah papa na bungi te likambo wana yeli na profondeur mais toujours ndenge na lobi na compréhension ya étape na yango c'est sur le plan politique c'est sur le plan religieux et sur le plan scientifique. C'est à Makambo mondial à Kosalaka lelo. Le leadership mondial. Mutu Mwindunde Akokoma le premier leader mondial. Par ses réalisations scientifiques, par son sanctuaire. D'accord? Par son sanctuaire religieux. Parce qu'il y a Mundele et à Vatican. Et coloniser Mokil Mobimba. Nabatango ebele. Mais mundele akokoma mutu mwindu akokoma mundele mutu mwindu akokamata leadership spirituel ya mokili. OK. Mutu mwindu akokamata leadership politique ya mokili. Mutu mwindu pe akokamata leadership scientifique ya mokili. Ba savant oyo baza koya na 3/4 d'intelligence obalakeli mutu mwindu. Et kokokana ta na esaleli moko te na mokili. Na invention moko te na mokili. Il y avait un papa, il est déjà décédé à Kendakala. Papa Mboyo, Azaka est diplomate. Bazaka
bazaka ba sacrificateur bazaka tout autour ya papa ceinture à papa parce que papa zaki pe na ba apôtre privé comme Koloyesu parce que papa Diangenda Emoka alobaka que même le Seigneur Jésus avait ses apôtres privés. Après ça exemple le rôle Joseph d'Arimathie oya yaka ko senga nzoto na yo bongo yo na ye alliance c'était likambote ok ko senga nzoto ya mutoko ndenge wana mais José akende ko senga nzoto na ye pamba te likambo ezalaki yango ba asali ba démarche lokwa ki na mbongo lokwa azaki na aura d'affaires azaki na moi pouvoir na ye azalaki nango ti ba autorité ba pesi nzoto tango akamati nzoto wana po bakunda ye quand même bomoto na ndenge elongo bani parce que c'était son maître mais en privé ndenge pesaka Nicodème bakomi bale wana papa Diangenda mtapesaka mais alobaki dans l'ensemble ba apôtre privé pe bazali papa Diangenda azaki pina ba apôtre privé na ye na bona kotanga ba kombo me baki dans la classe économique Congo bazalaki moi batu oyo bazalaki donc na suka ki kutu wapi c'est le quoi neti ko kimangai donc le leadership scientifique Papa Mboyo, j'ai parlé de Papa Mboyo. Donc Papa Mboyo était l'apôtre privé à Papa Diangenda. Mais diplomate. Yoko kantake mutu nanguya sacrificateur. C'est-à-dire yozomona kaka papa nkama ozomona mais il y avait d'autres sacrificateurs en veste le gwande bino bolati boy. Akokenda kasala dans une compagnie, asala na ambassade mais c'était un apôtre privé à Papa Diangenda, sacrificateur. Mais azotambola mutuka mais c'est un sacrificateur. Bazalaka. Nanguya Papa Mboyo mutu babongoli mundele na Brésil ya songisi mutu wana mutu mwindo donc c'est que nguya kasi Papa Mboyo asombi Mercedes aina nguna papa Pambola Papa Diangenda abimi atali yango lobi ah mon fils ne deviens pas orgueilleux à cause de ça Papa Pamboli yango parce que les réalisations que nous allons opérer les jours à venir par nos enfants mituka oyo bana ba kosala na tango ego ya liboso eloko oyo yazo bengango eloko oyo kozala kwa brouette mwana ya nzambe moko te akosepela kokota na eloko ya boye pamba te ya loko ata de ferraille ah mais au Mercedes c'est sombi diplomate Mercedes ya sika Benz yo ebi mama Fati mama Tiba Benz Mercedes Benz na tango wana kosakana te mais alobi o bana bakosala mutuka oyo kosala batu mwindu bana nano etuti motote etelemi Papa Diangenda révèle encore ceci na mokambi moko ya Lingomba bavandi bango bale na mutuka po papa akina bitida kokamata ye bavandi baketambola na mutuka ya mutwana parce que papa lingia tambola comme c'était un officiel mingi na butu ba tambola en incognito bango mbale oui Papa Diangenda faisait des choses comme ça ba komi esika moko ba telemi alobi gare là-bas ba telemi parc papa alobi ah je suis vraiment en train de regretter alobi ah papa sauf votre respect pourquoi pour na mémoire alobi té il y a quelque chose qui retient mon attention l'homme noir à cause de l'homme noir parce que wana phrase parce que l'homme blanc est un ignare et bimi loka ko finga mais qualificatif wana ye mwana mbala na bia papa limbisa kasi et bimi makasi mingi habité terme wana na utiliser eleki terme mususu eleki yango réalité pamba te mundele a bebisi mkili na ba invention na yoyo ya salité papa kasi muntu ko to ali mta salaki bilambo yo lati yemta salaki ba prince oyo tozotambola yemta salaki alobi retiens mon fils je dis que c'est un ignare c'est-à-dire na français so bien te na kikongo ba koloba patantunta c'est-à-dire patantunta limpuku moko ye na loko azaka zoba kolega yende azoye esika yo zali c'est-à-dire kolanda yete mais aza tellement zoba que yende azoye esika yo zali ayebite te yonde okobomae parce que Papa Diangenda lobi boye dans le principe de la création et c'est un principe universel dans le principe de la création dans toutes ses dimensions
que ce soit dans la dimension spirituelle, que ce soit dans la dimension matérielle. Aucune créature créée par son maître ou son créateur ne peut tuer en retour, en revanche, son créateur. Ça n'existe pas. Ça, ce sont des principes tellement simplifiés de papa, mais qui percutent nos consciences. Dans le principe universel, dans le principe de l'existence. Mondela sali mondo qui peut. Oh, ezo maye moko. Mondela sali mutuke bongo mutuka yango baluka tout ayo moko créateur okufa. Atuni ye tata wana. Est-ce que mutu akoyi ko boma nzambe? Te papa. Eh bongo akoyi ko boma te poani. Po nzambe ndi ayi mokeli na ye. Voilà. Yo kamati mutu kokeli baluke bomi yo. Oyo bana bako sala. Nanu atutite. À quelques mètres si à Télémi, Pambate mo continuer à Zoleka. Ben ça sera l'intelligence. Ça c'est quel leadership mondial? Très bien. Du point de vue de la science. Mais le leadership religieux aussi. Parce que tant que tu as un kamba kotombwama. Pour être Vatican et kita. Batumsu wabi kulubaka ndingi wana te. Otolo bate poani. Tango nango te. Solo ango to bombango. Mais ça commence par la conscience, la libération. Voilà. Vous voyez un peu ça? Au niveau de la conscience, l'éveil de la conscience. Et l'embonango ya liboso e kozalaka ilungulaka kobanga. L'affranchissement commence par le crasement de la peur. La peur, voilà. Tomoni yango pe na ba to ebele ya filika na kotanga kombo ya mwana na biso ya mboka Maître Gims. Ako ndongisa mindele na makambo ya lobi wana ya baindo ke to salela courant banaka la bangonde ba yebaka te. Et nalandaki likambo ya yeba mindele bele ba réagir nango même ata ba politique musupe ba réagir, mais le débat n'est pas là. Le débat est ali parce que y a boya qui koya ko accompagner le président Macron. C'est ça le débat. Parce qu'il a été approché par la première dame française pour être accompagner le président Macron ici. Il a refusé. Parce que en fait, à mon inquiétude, il ne peut pas venir. Donc, il y a une récupération si machine parce que alors que toi mais non, on ne parle pas de lui. On est en train de parler. Le veille de Kimbangu se matérialiser na bana wana oui, oui, on parle en fait ici. Donc on va peut-être Gims va éclairer yende na tata Kimbangu, mais seulement donc on constate que depuis un certain moment, il y a justement un véritable éveil. Oui. On comprendre comment ils se bango soko balinan. Et donc il y a en tant que leader culturel, parce que Basala qui est porte-étendard de la culture francophone. Si le premier citoyen de la francophonie voyage, alors qu'il y a l'icône culturelle dans le monde francophone, eh bien, maintenant, qu'on bouger, l'espace francophone. Donc, on a toleki et pas à Maître Gims. C'est ça. Et là, on a eu Tikoloba. Mutumunda kwa mundele, mundele kwa mutu. Tango na table ronde. Makambo e bomi Lumumba, c'est utaki musika. Omoni. La question qui concernait la religion qui devrait accompagner le jeune État libre, était posée à la table ronde. Mais tata président Kassavou Babande koyeba, pardon mamantima, tata président Kassavou Babande koyeba ko maniola yangote pour des raisons yo toko panzana no awate kasi Lumumba a yanola kiboy. Qu'est-ce que c'est que le patriotisme? Et qu'est-ce que c'est que le nationalisme? Le patriotisme en fait est un sentiment qui expose de fait à accorder la valeur ou de la valeur à tout ce qui vous est authentique. Certes, l'Église catholique est l'Église du Congo, mais ce n'est pas notre Église authentique. Nous avons notre Église, c'est le Kintwati. Mundela dikeni, pambate mama likamundé angwana. Voilà. Pambate mama likamwangoy. Soko kaka ba resir likamwa lingombo yo. Et s'il va commis libre à jamais. Botalité, boyokité, bolandate, yantente, général yantente. A comment pambate? Avant l'indépendance est égal à après l'indépendance. Parce que vous avez manqué à intégrer les sanctuaires de votre État.
Voilà. Tout ce qui vit a une partie sanctuaire. Tout le corps matériel en mouvement a une partie sanctuaire. Une sorte d'esprit qui imprime de l'inertie, qui imprime une certaine cinétique. Vous comprenez? Même le robot, il y a une partie, on a un cerveau, mémoire. Même l'ordinateur, c'est la même chose. Tout ce qui vit, l'État attend qu'un corps, attend qu'un acteur doit avoir une partie sanctuaire. Et le sanctuaire de l'État colonial était l'Église catholique. Maintenant, les pionniers, les pères de l'indépendance congolaise ont oublié de faire intégrer l'élément essentiel, l'âme de leur État, pour le proclamer lors des indépendances. C'est là que nous avons échoué. Et c'est là que la fois passée, puisque ce pays cycle de vie avait dit en d'autres termes, Franck Fanon, la gâchette de l'Afrique pour le long africain avait péché, toute l'Afrique a péché. Donc, les Cambouana Papa Robin, Mutumundu akoma mundele, mundele akoma mutumundu, et les Cambaro Saranangote. Et les Cambo munene. Maintenant, dans nos agissements, dans notre nouvelle façon de faire, on ne le sent pas trop. Devenir un blanc et un noir, et un blanc devenir un noir, c'est également dans notre nouvelle façon d'agir, dans notre nouvelle façon de faire les choses. C'est-à-dire, les hommes blancs, quand ils ont leurs problèmes, ils ont leur sanctuaire. C'est le Vatican. Les hommes blancs se réunissent et comptent sur leur divinité. Point. Bah. Mais comme le blanc, nous ne devons pas emprunter de blanc. Mais comme le blanc, comme le blanc, si vous avez vos problèmes à vous, vous vous réunissez vous-même et vous comptez sur vous-même. Comme le blanc, ils ont une partie sanctuaire, comme nous aussi. Le blanc du futur, nous allons compter sur notre propre futur. C'est un Kamba. C'est comme ça que j'ai dit, maintenant nous sommes en train de pécher, de faillir dans cette nouvelle façon d'agir, dans cette nouvelle façon de faire. Ben oui, ils sont encore hésitants, les acteurs politiques congolais. Les Cambouandais, oui, attention. Sur le plan spirituel, l'impact est kozalakaka. Yango moni etumbeyaki. Etumbeyaki pour les Cambouango et Kokisama. Voilà. Omoni. Kasi na etumbayango c'est-à-dire parcours etumbayango et salaki nini. Tu as enregistré ni hésitation les gars qui mine ko banga bako banga dépendance fait au moni papa di ngenda banda ko loba mingi boy. Nous sommes indépendants mais nous ne sommes pas libres. Nous sommes indépendants mais nous ne sommes pas libres. Merci Papa John, merci beaucoup, merci à ces publics merveilleux. Nakoloba sonini to zu ezali mateya à suffisance, topé connaissance à suffisance. Papa Rodon, je crois que mituna na bino penza lelo zalaki ozui penza biyano na ndenge nango papa Splendeur. Ngai na tuna ka mutomoko mais on nous signale vraiment que encore derrière les temps le média c'est les temps. Moi na kende soso na mozindo te kasi moi te motune suka to poni suko beta Papa John Masasi mususu te akomi obanga ngai mama tima akomi obanga ngai mais kasi Papa John ngai na zoko te menano kana motuna oyo na mokuse penza na seli ko ebisa bino na mokuse to yeba o manioli likambo moko ya malamu na tina ya Lomumba aloba kiete lingo sanctuaire na biso photo luka to kintwadi kasi bato bakolanda biso minimi bakoyeba kate cause penza ya motuya oyo mondele tamso zaki na kobanga tamso na likambo boye oyo abomela Lumumba ba secret politique tamso o biso to ali ko ignorer to zonga na no pe na bokoko te ya liwa ya mololo ya Lumumba na mokuse Papa John poto ka bwana biso parce que papa Splendeur volume 3 ezali ko ya na simawa na volume 3 ko ya mais na maloba na yo question moko etikali ezapena sous question moko voilà Papa John pesanga na no ya na likambo ya na mokuse cause juste penza ya Lumumba nenga tika biso o atamso ngana kaitaki muto atiki nganzoka su na question mosusu te ebibi par rapport ya motuna na pesi yango na te Papa Splendeur non ezaki déjà OK o ezali réflexion réflexion voilà ezali réflexion mais koko kende pe juste sous réserve il y a les évidences matérielles oyo surtout batubana ngolo kwa ba preuve ba information pour na liwana ye kasi likambo moko oyo kotungisa mingi mundele
Kimbangu akozonga. Mundele ayebaki ke Kimbangu akozonga. Bolimbisa, pardon, peut-être nazo ke direct. Mais Mundele akokoloba na yo likambo yali ya bonsomi na yo te. Akokoloba na yo likambo ezali ya nkita na yo te. To likambo ezali ya motuya po na yo te. Mundele akobomba. Mundele akobomba. Akokoloba na yo te ke omoni Simon Kimbangu kiangani wa ina nkamba mbeye. Akoloba no te bano poani. Parce que ezokende ko baluka contre yi. Akoloba te. Donc na banaliso bango ba ko salaka bataliti lokwa bango ba yeba ki solo ete tata Kimbangu akozonga parce que balaki na ba manuscrit. Omoni ko banga na bango ezalaki ete lumumba eyete. OK. Olandi parce que oyebi ke mindele mik ba ko bando ko kokotale na misute. Lumumba. Kokotale na misute. OK. Potangu tata Kimbangu amonani na ye na prison. Apesa ki ba condition 5. Abaki na ye okobimawa na prison. Pamba te na moni ndeko na yo si atengami. Metango yo kokende kuna kobosana te. Mokonzi akwala mwana oyo yanga ya liboso. Ya mboko. Ya mibale yo okwala premier ministre. Ya mboko. Soko okotosa ba condition oyangai. Première condition, awa yo zokene na table ronde. Na likambo etali lingombo yangai. Voilà. Ya mibale e ya butu e ya moi. Mikakatano nyoso bino bokwala nango. Ko bengi sata mokolo moko te les forces étrangères. On est à ONI. Neti na ndege siko twali na MONUSCO. OK. Très bien. Kobengisa te. Kobengisa te. 5. Mususwana na ebite moyena bango yalité. Sikaboye alobi soko buki kaka moko kako buki moko okokufa. Ola. Pour vous compléter, ngai na sala banquette na greffier ya Lumumba ezali bongo papa Elonga ou Elongi Joël. Papa Elongo Joël. Elongo Joël. Et c'est lui qui m'avait dit que un moment il entendait Lumumba monologuer seul dans son bureau. Et par là je peux affirmer oui, parce que yende, parce que témoignage de la nation ngopé painae. Parce que oyo babengaka des télégrammes oyo ekendaka na Nations Unies. Oyo bakome oyo Lumumba abengisaka forces étrangères atindaka na daga major. Ye tato oyo papa Robert azotanga kombo, ye tata wana mutu abetaka yango. Apesa biso na kombo ya mutu moko basalaka na un certain Ntumbu Simon. Mais Mukoloana, Lumumba alelaka. Nde alobaka na bango, j'ai signé ma mort en faisant appel na ba troupes étrangères. Parce que Tata Simon Kimbangu a pesakanga 5 conditions. Merci beaucoup Papa Splendeur. Tokot nangambo na bino. Je crois que biyano bandeko balandi yango ezalaki. Te nachite bien te pardon mi. Ah oui, yo mogo ngio compléter yango. Oui. Donc kobanga. Crainte voilà. Kobanga ke na lo lenge lo mumba la ki wana ewangi kozala pe kaka retour ya Tata Kimbangu yango wana. Yango wana ndenge basaki Tata Simon Kimbangu kocha na tono. Baka akufi o akufi te. Nani alobi akufi? Solo penate azali awo. Alali awo basito betu baz. Kata tana tono. Soko azongi. Sekeye. Merci beaucoup Papa Splendeur. Yasuka Potoka bwana. Très bien. Merci. Papa John. Oui papa Splendeur. Nous avons explicité. Yakoka en tout cas na bien na biso nyonso za satisfait na éviter. Bande ko pe ba ko landa biso bana limemia. Donc éclairage ko pesa. Awa na zonga na CG. 6 avril impact nango sur les plans spirituels ainsi que matériel et même biso nin. Donc impact nango eza nin. Sous question nango ezali importance. Il y a le 6 avril et ezali journée fériée chômé payé. Ezali nini. Place on a raso au pesibiso na sir o tika na matima. Troisième volume. Merci Papa Splendeur.
ngana bandi sina lobaki eloko moko na volume ya liboso biso siko tokozela kotala bango ndenge nini bakondimisa likambo yango pe bakoexploiter likambo yango na niveau national pe na niveau international. Mais soko likambo moke na kokoloba et kokozala boye. Très bien. Sur le plan spirituel, mais c'est le prélude de l'indépendance spirituelle. Ok. C'est le prélude. Voilà. Parce que Tata Simon Kimbangu en 1921 a lakelaka biso mapanda mibale. Alobaki ba indépendance et kozala mibale. Voilà. Indépendance moko ya bonzoto oto bengi politique. Indépendance mususu ya molimo oto bengi spirituel. Congo nde apesi retard na likambo ya indépendance spirituelle. Po bande ko bayike bayebite na volume ya liboso to salaki na mekeka ko survoler yango. Likambo le 6 avril et bandaka depuis 1960. Après proclamation ya Lingomba, likambo ya le 6 avril et alina 4. Il fallait salama au cours des années 60. Mais pitakani oyo ekotaki na bana ba Congo, Papa Charles Kisolokele Mukongo, Papa Diangenda Kuntima Mukongo, Président Kasavubu Mukongo. Mais non. Koyoka na yaki lisusu te. Baningo msuba utaki na relégation baye, bango pe babandi ko se revendiquer kokoma ba chef spirituel, c'est-à-dire mais non. Donc na mukuse papa, c'est le prélude de l'indépendance spirituelle. Donc c'est pop impact, ce n'est pas spontané. L'impact n'a jamais été immédiat. Vraiment. Impact yango na lobi beto c'est la totale. Likambo nini oyo sur le parce que au monde il y a plusieurs mondes. N'habitez sur le on a volume 1. La guerre des mondes. Il y a un monde physique, il y a un monde matériel, il y a un monde spirituel, il y a un monde parallèle, il y a un monde astral. Et ba monde wana eyebi ete sur le plan des signes des zodiaques. Ba yebi malamu l'importance des dates et de fondements spirituels attachés à ces dates-là. Parce que chaque date, chaque année est un repère pour une période quelconque ou donnée, favorable à un peuple ou défavorable au peuple. Voilà. Donc, date botikaka sima. Et ali repère mounene pour votre bien-être, mais botikaka sima. Tout ce que l'église kimbangiste a fait, ezala na batata baleki sima. Na tata Simon Kimbangu kiangani na bandeko na ye. Ba conseiller direct. Tout ce qu'ils font, Kosimbankamba, na sekuso nyonso to bandi depuis 2001. Quelle guerre alors? Pour le Rolanda Kakalikambu, il y a bien-être du peuple congolais en particulier, voilà, et de l'homme noir en général à travers l'Afrique. Et de l'opprimé du monde. Et des peuples opprimés de la terre. Voilà. Donc du coup, Ezali, le quoi net inde baloba jeu à puzzle. Oui, puzzle, bah jeu à kangisa. So kangisi nde petisko image. Très bien. Na ebité bana pe mususo batali bako seka to ba mususo bako atato ya kendaka tina se gotala ba dessin animé Dragon Ball. Na ebité so bana mususo ba ebi peut-être na bande ko na poto ba ebi. Film ya dessin animé Dragon Ball, les 7 boules de cristal. Voilà. Dragon Ball, les quelques finales, les 7 boules de cristal venues des étoiles. C'est-à-dire, c'est un film. Kasi soko na ko tala ngo no mwande likambo. Ou bien film oyo réalisaka oyo ndeko américain à Hollywood, Bruce Willis, les 7 éléments. Sika pour na bonheur ya mokili mobimba na contexte ya film oyo ya salaki. Il fallait avoir tous les 7 éléments. L'acteur principal, Bruce Willis, a salaki nyon surtout a sangisaki le 6 éléments. Mais il lui manquait seulement le 7e élément. Or, le 7e élément, c'était une femme qui avait toujours été à côté de lui, sans pour autant savoir que c'est la femme qui représentait le 7e élément. Comment savoir? Parce que, où est-ce que réalité. Toujours kendaka penaye, bipai na bipai. Tokei,
toki sika boy ye pas zolanda kaka nzoka nde c'est lui le 7e élément omoni na mwasi wana pe mwasi wana donc asangisi 7 éléments nyonso batamboli univers mobimba pardon la bosani asangisi 6 éléments nyonso batamboli mokili mobimba mais nzoka 7e élément ezaka abazoluka yango kosakana te nzoka mwasi oyo akozakala ye pembeni batambolaka na ye sikoyo na ye mpe mwasi baokendaka koluka ye mwasi pa ye tozoken nzoka nde énigme à résoudre c'était le 7e élément po mwasi okoyeba ndenge nini oyo eza na nsima mokongo na yo mwayo oyebango eza te nzoka mwasi nde moto azalaki 7e élément. Merci beaucoup Papa John. 7e élément autre na yewa nzoka nde tata Kimbangu toko luka soko accompagner pe biso neto soko kendaka totala ka boye to bengisaka ba force to sala nzoka 7e élément aina biso ka soli ko yeba été Papa Splendeur Africa Kimbangu télévision Papa Robin Mongo enquêteur indépendant, ce qui nous pousse, ce qui nous amène à faire un 3e numéro pour nous satisfaire que Bana Tata Kimbangu posolo moindo to pe mokili momba o bakolanda kabiso à travers le média et le mona bino balandi ya Africa Kimbangu pe menga makimbangu télévision tout tika la brancher na ba chaîne na biso to s'abonner to panza sango oyo pour to bénéficier de ce na connaissance ya mingi o to ko la bino na mikolo ezali ko ya Papa John chers collègues totiki bango na kimia tokutani na mikolo ezali ko ya matondo mingi matondo